Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, c'est encore moi. Bandeko, Nayeli Bino Sangomusus. Sangomeza nini Denise Yamuluba bakangiye na Belgique pour escroquerie. Tokolobela yango. Après tokolobela nani muto nani Eliezer. Tokoti kokoma déjà mikandeke. Na tango Lumbala azaki na parti politique na yewana. Tambo Eliezer azalaki secrétaire na ye. Donc ayebine ba na travailler na ye na complicité. Alors bandeko Denise peut-être ba so ba été mais botala ye. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Au Congo central, nous voyons, il y a des routes, les gens mangent, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Au Kasaï, rien n'est fait. Le gouverneur, on parle de mes gestions contre le gouverneur. Mais qu'il prouve par A plus B que c'est faux. Au lieu de commencer à intimider toute une province, nous disons non. J'élève ma voix depuis mon pays d'adoption où je suis pour ce Kasaï-là. Moïse Jones, moi j'ai un message particulier à te faire passer. Quand on a dit que tu chimpes beaucoup les kelato, pas du coup kumbana maluto lekela, bilekela bikulekela. Quand nous kumbana maluto, ou tu as que va peindre renfort kuchinsans. Tous nous sommes de la famille présidentielle. Ce pouvoir-là est le nôtre. Personne ne va nous intimider. Et là, moi, je ne parle pas comme une autre personne là qui a dit ça. Et moi, je le dis avec conviction. Personne ne va nous intimider. Il faut que les choses changent. Depuis que tu es là, mes gestions, intimidation, rien ne va au Kasaï. C'est pire qu'avant. Excellence, Monsieur le Président de la République. Bantu kaba kushimito. Kwa tukuchinsala. Kakwa na mai. Kakwa na zembu. Situation sociale mouti dégradée encore plus. Kakwa na mang. Kakwa na l'hôpital du Lansong. Kakwa na chansong to. Apunte tukuni kubukalenga. Tuetu ni bukalenga. Tuende tu chila. Tout le monde va gouverner. Va quoi? Va gouverner. Ben c'est mouchim. Miyambi ngiji mimana. Miyambi ya kwetu mimana miyambi fumu. Paji muntu ni bwala musu bumwenda. Na shabibu juamba. Leke la offrande. Ya kuanji kulongo la musu bumweba. Fumu subwebu jendo umuchi kapya musu bumweba. Et nous lâcherons pas l'histoire. Bandeko, tozan atara kotanga continue kotala été parce que nanu balelité. Alobi na français, alobi na lingala, alobi na chiluba. Na banzi bo comprendre azolo banini azali mutu famille présidentielle alobi ke na ba Congo mai ali kure ali batu baza kolia mais na mbujima ikuna donc situation eza koya toujours mabe alo bande ko ngai moi si oyo Denise akangami pour escroquerie dans la minute oyo azana prison ya na Belgique ou na Bruxelles. Donc, azana kata boloko parce que elle est moins sérieuse. Bon, mon randenga lobaka mingi. Mais dans toute chose, il y a toujours un commencement, il y a aussi une fin. Et ils ont pesa mawatro nandenge ke beskro tango to lobaka ngo ba so ataka tembe. Mais oyo muluba a outi ko kangama attaque escroc. Donc pardon, la cotisation, il y a Imperium. Etienne Chilombo, il y a Etienne Chilombo. C'est pareil. Etienne Tshisekedi, Aïba, il y a 12 millions, il y a cotisation au salaire pour Imperium. Azora, il y a 12 millions. Au lieu à Koufa, à péché, il a préféré à Koufa, à pécher les Soudanais à Kosakanate, à Kekuna. Mais ce qui est vrai que Etienne Tshisekedi a Ibarabiso 12 millions parce qu'à Kosarabiso qui est un Imperium. Alors, Bandeko, peut-être dans Bosana.
professeur Yombi baluba bazokana po baboma ye baluba bazokana ye po baboma ye po na liberté d'expression bango balingi état de droit mais balingi liberté d'expression te tika mutu aloba na ye ndenge alingi botika bato baloba ndenge balingi eza nango problème te bino boganyaki bozosala mosala malonga e bino bozosala mosala malonga pourquoi bolingi bato baloba te botika biso bandeko toloba toinformaka mpe bato basituation nyonso ozoleka na mboka bolobi nanga pourquoi nazotiaka biloko eseleka mais eza nango problème te yo ozodepanse eloko te ngai moto naza kodepanse so nazotia biloko oyo eleka etali yo te yo tala soko otala te tika mais naza wana naza koinforme bana nzambe naza koinforme mpe baninga mosusu oyo toza na kati ya lisanga moko te do bandeko na ngai tokende mosika te nalobi Etienne Tshilombo Etienne Tshisekedi azoka biso 12 millions mais soki bato balobi vérité bolingi te bato baloba vérité est ce que ntango nalobi azoka biso 12 millions imperium est ce que nakosi to eza vérité eza vérité ayibi biso mbongo wana après akufi imperium yango lezo yango azwi yango te akufi toye kozwa Tshilombo komone mosu nani Michel non toye kozwa Tshilombo aye ayibi 15 millions à part misusu wana tana tokonte te Tshilombo aye ayibi 15 millions ye moko andimaki yango na Belgique ya rétro commission donc un chien ne peut pas faire un chat. C'est tout comme un chat ne peut pas faire un chien. Donc, voilà. Donc, dans le bani de Konagai, papa va faire Ayibiso 12 millions. Moi, naye, Ayibi d'abord, en tout cas, pas message parce que le na vol, hein. Ayibi d'abord, va voir Fayoulou, va voir un peuple, à quoi le président, à qui Ayibiso 15 millions. Donc 12 millions à papa, na 15 millions à Moana, ça fait 27 millions. Oh, kakabatum bali ba yibi baluba. Badi Banga na Londres, tchekulaire. Badi Banga alega moyibi, à Londres. Selon professeur Susenani tchekula, muluba. Alobaki ye na banyene mususu na Londres banego yiba. Ngati mutalobi yango za professeur wana. Donc badi banga pe moyibi mukuna violeur faux pasteur mukendi violeur donc makama be nyuso ka pa baluba donc makama be saka pa nyuso pa baluba après bazoko sambela mi motema ezo changer te pona nini pona mensonge pas un mensonge ali parole ko changer te. Alors, bamiyibi nyonso yo soki yo lobi ba mobuwa yayi ba kalambai ba nani ba tambwe bamiyibi. Alors soki mutazolo ba vérité bino ngite mutalo ba vérité pourquoi est-ce que badi banga ayi moyibi te na Londres Tshilombo abana beta shekite abana ko sala ba pizza te balo bate pourquoi ngite lo bate na kisasa kuna rien Tshilombo ko sala rien. Donc, moi si, bazuye à Moulouba en Belgique, n'escroquerie. Moi si, qui ne pas qui escroquerie sur paille. Mais finalement, après Azoloba, Bogine Azoloba wana, na Belgique na minute oyo, Azoli Mbala, neti oyo msu Moulouba nani. Na note comment on dit, on a salagi lobby. Lumbala, tu on a comment sous, parce que les msu na Lumbala Roger. Alors bandeko totana kama bilo mususu bongo to zonga sikoyo na Lumbala Roger voilà total na mboka ndenge zo marché.
bandeko mboka moko ya désordre tellement président ayibaki ba voix na désordre donc mboka désordre na désordre o wana bozomona wana bazokubunda ba agent de sécurité pona ko sécuriser peuple na ba bien na bango na babundi bakanyi mo kachi ba policier tilombo tolo bate en plein Kinshasa ezate bazobunda na village mais na Kinshasa ya pasi bandeko totala sigoni ni o nani toki koyeba oyo saki ya nini saki ezaka bombe etoni na kati arete soto 6 tofula mpe badolar mais na osenga foto kote pake moko rose oti koloba eza mabe oti koloba papa ntango wana tobanda kote pake ya esaren ezaka 100 000 oyo eza bakazamoto régi botala buzoba ya bakongolais forme ya bajapon forme ya te olati jean olati chemise olati polo forme donc ça dire que ezali nde japon yango ebitamaka eza na ensemble nango na pantalon oyo eza jaquette kazamoto moni jaka pantalon nango ndenge babeta yango kombo nango yango mais sabato bomonaki yango na facebook ntango kongola okote mbongo omonaki yango sosa otan na ye na koti na tuni sabato na chere na Dolce Gabbana o 65 000 bon papa saki yango na konte eza na badiamant bando konte yango wana Dolce Gabbana Dolce Gabbana papa yebisa biso olata mingi Italie olata mingi Europe ti sikoyo eza na maison ya Dolce Gabbana nalata yango déjà une année passée oyo eza collection avec Versace oyo eza Giorgio Armani crazy oyo eza collection ya Dolce Gabbana wow crazy jaquette nanga nalati costume ya valeur ya 64 000 costume kaka ya ensemble Chateau zela tozwango bien ça va emonani vertige ya mbongo même na banque bazar même na banque bazar papa luka beta yango bien feke eza wa te nayebi ke bafere oyo okatana deja oyo moto eza te ozala na basistema badiabo oyo eza mpena kwa mbongo nde mbongo cash ne cash 300 000 400 000 500 000 600 000 bolanda botala 700 000 donc 700 000 eza mbongo ya solo 100 000 pyjama ya Versace rosé oh monaki na payaki yango 80 000 la série ya Ramadan yaki collection ya Versace oleki bango na bamituka bon bandeko nalakisi eloko oyo po totala ndenge Kabila azomonaka biso ke toza bazoba moto aza na mbongo ebele aza kose prétendre ke naza na mbongo ebele azolakisa ndenge azosala mpona mbongo wana azolakisa bilamba bandeko nanga awa na poto basociété mosusu esalamaka na 180 000 basali société 180 000 basali société akoengage bato aza koyede bato basalaka te batrouve mosala babala babota babana kolia me bandeko bomoni oyo ya biso congolais azolakisa bambongo e bambongo wana eza mpe ya fo te eza bambongo mais aleki mpo alakisa nini azosalela bambongo wana azoloba elamo na lati eza 65 000 oyo eza boye oyo eza boye Kabila aza na bambongo ebele ya kosakana te bamilliard tane alataka
tout le monde a battu sous na poto bazala mbongo ebele on a tambola na moto mais ya biso congolais nan tout le monde a te mutu moko azwa mbongo ebele o bolomide ou bien banani asalisi entreprise moko boye to société pour aider peuple rien. So omoni congolais azosimba kama bambongo eloko liboso akowela bilamba basoulier bomoni soulier wana azolakisa soki ekutaka combien na boyi kolakisa ntina suka poto na ntina nango te mais nalakisi yango mpo boyeba biso bacongolais bozobo toza nango yango wana mbongo wana soki osalisi société okoede peuple congolais boni okoede sikoyo ozolakisa yango soki mpo ozwi yango toyebi te kaka ke oyo eza boye elambo na lati na ataki yango année passée botala oyo eza 100 000 oyo eza 500 000 oyo eza autant so natuni na loka biso te likambo te bandeko donc ezaka mawa biloko ya boye mpona kotala yango eza soni. Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti Mouvement Social pour le Renouveau. Mandat. J'ai sous-signé Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti Mouvement Social pour le Renouveau, MSR en sigle. Conformément à l'article 5 des statuts de Mouvement Social pour le Renouveau, dont le siège est établi à Kinshasa au numéro 9A sur l'avenue de la Libération, commune de la Gombe, en République démocratique du Congo. En vertu de l'article 32, alinéa 2, stipulant ce qui suit. Le bureau politique est présidé par l'initiateur du parti ou son délégué, fin de citation. Donne mandat au secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et implantation du parti, camarade Raphaël Loululunge, de présider des réunions de bureau politique du Mouvement Social pour le Renouveau afin d'examiner la situation politique de l'heure et de prendre des décisions conformément à l'article 30, alinéa 1 du statut du Mouvement Social pour le Renouveau. Fait à Lubumbashi le 19 décembre 2020. Alors, Bandeko, Bandeko, bato to benga ba malanda ngombe baza ebele pe baza partout, ceux qui continuent à soutenir les criminels Kabila. Mais Bandeko ezala mokolo oyo bako regretter na ndinga osakana te. Ba continuer ko soutenir ye. Ba continuer ko soutenir ye. Tokoyeba un jour tokosuka ndenge ni tolanda. C'est bon. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre la main sur un bandit de grand chemin en la personne de monsieur Katembo Serge, repris de justice, ayant excellé dans les vols de véhicules garés au parking des églises, écoles, stades et autres édifices. Il vole à l'aide de fausses clés. Ce hors-la-loi a été plusieurs fois arrêté par le groupe de lutte contre la criminalité et transféré aux juridictions compétentes pour les faits analogues à ceux évoqués si haut, dont la dernière fois fut en 2019, où il a été arrêté pour vol de 14 véhicules. J'insiste, 14 véhicules, dont 3 furent saisis entre ses mains et restitués à leurs propriétaires. Il fut transféré auprès de l'officier du ministère public le 5 avril 2019 par la note du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, numéro 0436-PNC-Comprovkin-Coordination police judiciaire, 116, groupe de lutte contre la criminalité, secrétariat et 2019. Il vient d'être libéré de la prison le samedi 2 janvier 2021.
Curieusement, et contre toute attente, il vient de récidiver à peine ce dimanche 3 janvier 2021 par le vol de la voiture Toyota IST de couleur rouge, plaque d'immatriculation 0513 AX-01 que voici. La dite voiture a été volée au parking de la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de la Gombe, au préjudice de Madame Fouraya Moussouza Ghislaine, domiciliée sur avenue Mavangoulou, numéro 54, quartier Matalikibala, dans la commune de Mongafula. Ainsi, il fut pris en flagrant délit pendant qu'il tentait de revendre la dite voiture au marché noir au niveau de la deuxième porte Fikine dans la commune de Lemba. Merci. Serge, police criminelle et Kangiyo P. To Lakisio na presse Malaboni. 5 fois. Malaboni 5 fois. Yambaloyo, outi kobima prison mokoloni. Samedi. Samedi, il y a date nini? Le 2. Samedi le 2 janvier. Yambula Otokoti, n'est-ce pas? Et voiture Oyibi, Yango mokoloni. Lundi. Lundi. Oyibeli Yango wapi? La église. Église nini? Notre-Dame. Est-ce que Makamboyo Salak? Ça fait 5 fois Tokangiyo, Totindakayo, Obimi, Oyibi. Eza malam. Eza malam te kuna prochainement pe na zongi na mosuki za suka pe na so. Eza bebe. Bandeko, tomonaka jamais na mboka wana ke lelo bato bazwi musala côté pa iboy. Côté pa bazo engagé bato bazwi même 200 personnes à musala, rien. Baleksa biso kaka tokangi moyibi. Oh bayiba kwanga, oh bayiba iboy. Chilombo non. Jamais bon babiso ke non côté pa iboy bato bazwi musala. Bacha tumba bangona bakendeki pa bazwa musala, babungo bina ko mina ba masanga. Ndeko za passer. Mon colonie tokoyoka ke bazozwa bato kuna offre d'emploi ke bato fa ki kuna bazwa musala babala bana ulia basi nyoso bazako ya kitoko bazako bota bakoko na biso tout ça mibali babala bango zate parce que misala zate basi misala zate mibali pe misala zate babala na ndenge ni. Donc même ceux qui koko to mona kazi ba senteye mo ko tike kuna zate parce que ko tike pa mbo sala na ite pe moi j'espère on y a ko tike kuna parce que ayibi kuna azwa rien. Impatient. Mikoloni on soka bakanga mutu ayibaki. Mikolo mutu asaki. Mais mukoloni bokolo baket misala yango yo emonani bokino ko sala. Chilombo kako yibadi. C'est pas possible. Mutu yo Elezer. Congolais. Botika kolandaka baluba de bakumisaka bato. Elezer azaki secrétaire Tango Lumbala azaki chef à rébellion. Tango Lumbala azako boma bazana Elezer. Bomona na Alexaki oyo ya 0515 je crois ou bien 14. Bomona ki ninga zako interviewer patron na ye. Alors ça dit semblant mais Elezer mutazala ki secrétaire na ye na rébellion tango bazo boma bato. C'est pour ça que koti ba dossier bazwa Elezer Aya, il va kangaye pour complicité de meurtre. Complicité de meurtre. Allez, tango siko ayena kisasa, alobinga mwana kolo lupango. Tamboy, ami pesi kombo, tamboy ya komo na ite. Deko, pona ko détruire mboka oya biso, outi wapi, yaka mbango zokaka kombo ya baluba. C'est tout. Soko zuka kombo baluba pe ba accepter yo. Bino somona Rwanda azikoma mkongo. Rwanda ya mkongo alaka te, mais Rwanda muluba alaka. Donc soka azikoma muluba te, azikoma katange. Kabila Kabange.
n'importe quoi. Jamais bayaka kuma ba Congo. Yangona bandiko na lobaki tala toka bwana. Mais pourquoi ba Congo mtu alobaki toka bwana? Les restes ba ngote. Parce que biso ça ba gestionnaire, tu biso to kabwani mbala moko. Na l'excès bino ba ndibu na ba ntando non. Bis batando. Oui, muntando na mwasi muntando mobali soki mundibu. Batini nga nini ba safu ba kwanga tout ça ba tala ko za mukongo za elengi. Même biso na ba portefeuille na bino kuna ministère tozate. Mais kuna bazo kolia. Yana lobai ke dissiper tokosala dénombrement na mboka ya Bakongo. Tokoluka to ye banane za mukongo na za mukongo te. Yo za boyo boti bana combien kuna. Toko traiter ngo malembe après okozwa bana yo okena bango na village d'origine oya yo. Voilà. Donc bandeko bino to na kisasa boye bake Eliezer az étranger. Eliezer az rwandais. Azali secrétaire à Lumbala. Lumbala peut to yebi ba source na été. Boyo kaka ko kasayen. Mais so landeli Lumbala oya mona le source yepe aza mystique parce que ba rwandais belé. Parce que ba kasayen. Ba rwandais belé. Ya ono zomona ba tilombo bazo bala ba rwandaise tout ça bon. Ah, y a pas ça. Donc pour osala bien, faut osala mopaya. So za mopaya te eza passé. Tata oyo bauti ko bomaye liboso ya bana na ye na yebite oyo bayebiye soki na este kuna bauti ko bomaye bakotela kiye présence ya bana na ye babomiye akufi. Malheureusement nazana bakombo na été pona zu bakombo na été mais batindi yango pona olakisa ke bila ya Chilombo eza toujours criminel. Voilà. Donc bila penza Chilombo eza criminel et lokoma malonga ezo salamati. Tata oyo toko yoka ye mukito kasoa olubanini bo tokata yo. Merci. L'union sacrée, parlons-en en une minute. Ce n'est pas une blanchisserie. Ce n'est pas une blanchisserie, je répète. Ne croyez pas que vous venez cacher vos milliards à l'union sacrée. Bon voyez. Et d'ailleurs, vous êtes tellement intelligent que vous savez. Vous essayez de voir comment participer. Celui qui m'a téléphoné, on peut croire que c'est la rigolade. Les derniers comptes conviennent de geler à Bruxelles. C'est quelqu'un de FCC qui sait très bien que c'est le dernier compte. Nous sommes au total. Le bilan élogieux pour un des individus dans leur groupe 30 milliards de dollars. Les meilleurs du groupe à 30 milliards de dollars. Ils aiment les Congolais. Ils sont venus libérer les Congolais. Vous êtes venus vous libérer. Nabanzi mweto chango akati kokata mweto kapenda nyonso ezate me toyo kala. Tshisekedi a été proclamé, je ne dis pas qu'il était élu, je ne dis pas ça. Parce que je ne négocie pas avec la vérité. Le président Félix Tshisekedi a été proclamé par la Cour constitutionnelle après 22 jours qu'on ait coupé le courant et que Kabila, les camps Kabila, ait entamé des consultations, aussi bien pour, en face de Martin Fayulu, Félix Tshisekedi et d'autres forces qui étaient là. Parce que la vérité des urnes n'était pas favorable à Kabila. Nous avons un problème, le lion est à la maison, s'allier avec le lion, se trahir le village, et les villageois viendront brûler et la maison et les lions
et les propriétaires de la maison. Vous les délits de personnes, vous allez tout expliquer ça, que c'est normal? Que c'est normal tout ça? Et ce que j'ai découvert, c'est quoi? Jean-Marc Kabundi a 2 millions de dollars dans Rwanda. Quelqu'un va m'envoyer les documents d'ici là. Il est associé, tu sais qu'il y compris. Mais je n'ai pas de documents. C'est pour ça que je mets au conditionnel. Jean-Marc Kabundi aurait 2 millions. Donc, c'est pour que l'avion de leur action, ils sont actionnaires là-bas. Mais ça, c'est la haute trahison. Mais ce qui est pire, le président de la République voyage avec Rwandair. On n'en parle pas. Il voyage avec Rwandair. Mes chers compatriotes de l'UDPS, mes chers compatriotes de l'UDPS, et vous tous du Kasaï chez moi, nous disons c'est notre pouvoir. Paul Kagame peut voyager avec les lignes aériennes congolaises. Benjamin Netanyahu d'Israël peut voyager avec l'avion des Palestiniens. Emmanuel Macron, premier voyage, il va prendre l'avion des Français, je veux dire des Allemands. Félix Tshisekedi veut nous faire consommer le Rwanda comme ça. Hier, c'est sa femme qui est présumée être du Kivu, là où il y a plus d'orphelins au monde, plus qu'en Syrie, en Bagdad. Bandeko ndeko oyo azoloba makambo malamu mais ekenango na suka te. Ekenango na suka te. Toza na message ya bana ya Beni botala message batindeli bino. Toza na message ya bana ya Beni message batindeli bino yangwana. Tshilombo ferme les yeux, pas seulement les yeux, mais la bouche aussi. Hein? Pas seulement les yeux, hein? Mais la bouche aussi. Tshilombo ne dit rien. Absolument rien. Voilà. Bana bangoyo. Bazako lela. Bandeko. Ezamawa makama minembwe Tshilombo le bana ngote Tshilombo le baka rien bazako boma bazako sala oyo bako sala mais Tshilombo alobaka rien. Voilà, donc alobaka loko mokote ke kuna babomi boye ndenge tozolo basiko présence ya armée rwandaise et c'est continent mboka oyo biso mais Tshilombo asoloba na rien. Tozolo que là on a media mususu Tshilombo azoloba na rien. Voilà, bozoka kuna ba détournement mbongo o Kabundi azasu na autant o Kingandi azasu na autant babandiko koma ba actionnaire ya ba société ailleurs na mboka na biso bato sala te boko ko sala ba société te pona bato sauf qui paye de to yiba la biso to kende comme ça Kabila reprendre le pouvoir na ye bango di comment yo ko linga mboka na yo po bo détruire mboka oya yo na bapaya. Comment on dit mais quand on a o détruire mboka na yo bande konanga na bapaya. C'est malheureux. C'est triste hein. Alors bandeko to landa susu botala bandeko mai o bazomena na kisasa. Botala mai ya Congo. Mayo régie des eaux azopesa bato baromela mai ya boye vraiment ndenge nini régie des eaux mai oyo ezobima na centre ville awa na Lingwala vraiment mai oyo est-ce que eza poison te ou bien? Je me demande ndenge nini mutu akolamuka ameli mai oyo ndenge kutu ya kosokola tozomituna est-ce que mai oyo ezali vraiment ata na kapasité ya kosokola nzoto na biso? Bandeko botunela biso likambo oyo botala mai oyo régie des eaux azopesa na bana Congo
Merci. Bandeko, na banzeza mawa, balakisi bino mai oyo, peuple aza komela. Mais tali bango te, tozo tia biloko na ba video. Po ba monaka, baza ko mona. Bazo lo biloko mo te. Bota la bana na bota la bana na mbushimai. Ah bana batu vraiment la mawa. Ah. Bomoni bana na mbushimai. Hein? Bana mbushimai. Donc soki déjà tama bomo. Soki déjà chemise ezate. Mais sikoyo bakozala na sapato ndeni. Bomoni ma masque na bango. Bana kabeya kamwanga. Bomoni batoka sai batindeli ngango. Tala. Hein? Ah! Aïe 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 aïe. Ba kuna bazo yiba 15 millions ya rétro commission. Mais tala. Tala pa yo uta. Hein? Ah! Anzambe nangai c'est triste hein. Tama bomuna bango. Ya kolia pondu na nani na fofo ya suka jaune wana. Ah ba moboya yibaza suka banani. Tala. C'est triste. Allô bandeko. Alors, peuple, pour na bango bamona ki za chance, camion ya Masanga et Baluki. Alors, bango sur côté li yango. Le ko le ko li ezate. To melata Masango. Ya ngono somela. Na ba saute mouton, ba accident pamba. Donc partout makila ezako tanga na kati ya RDC na ndinga osakana te. Bande ko ngai. Merci bino muto zo la vidéo oyo. A priori na ndinga ko salate. Mais nazo meka eloko moko pour na moni déjà que c'est très bien na commis déjà na 37 minutes alors que nazalaka jamais na 37 minutes na suka toujours na 33. Allo bandeko oyo c'est la gamme voilà bandeko na suki na liko la examiner de eloko moko awa kombo na enani Jeannette na Jean de Dieu Maïtere oyavana na Dar es Salaam. Donc li passe na ye vrai li passe na Ezaye yo. Bomoni vrai li passe na ye Ezaye yo avana na Dar es Salaam. Vrai li passe na ye eza oyote ba lobi la rabino Kabila. Jeannette na li passe na ye mais li passe avana na ye na Dar es Salaam na Tanzanie. Donc baya ko sabino ke Jeannette na Kabila bazama pasa soko tali sikoyo figure ya Jeannette na Kabila esimbaka te mais soko tali figure ya oyoyo na Jeannette ezo simba. Allo bandeko ngai je crois que na zoko tika bino na lobeli bino bien bandeko na lobeli bino bien ke nani na meka ke loko oyo pona yeba soki ko pesa ngai ndenge nini alors na zuango na ndenge ya bien elekilinga déjà ba 40 minutes donc prochainement nako baluba muluba mo baluba ki alekaki albaki baluba ba tribaliste te bozo ka bango ba tribaliste te do baluba ba tribaliste te. Merci beaucoup. Avec un cabinet composé à 89% de gens du même espace linguistique, dont 60% ont des liens de sang directs, dans un pays composé de plus de 450 ethnies, Félix Antoine confirme qu'il est le président le plus tribaliste non seulement de la RDC, mais du monde. Il nomme François Beyaka-Songo, conseiller du président de la République en matière de sécurité. Il fait de son ami personnel originaire du même village que lui, Sylvain Kabongo, secrétaire particulier. Cet homme, connu sous son vrai nom Topin Mokange Chayi, est un complice de longue date du président de la RDC.
Avec lui, ils ont été impliqués dans les années 90 et début 2000 dans des dossiers judiciaires en Belgique. C'est ainsi que, pour fuir la justice européenne, Topin Kabongo s'était réfugié au Canada où il vivait de l'aide sociale jusqu'à la nomination de M. Félix Antoine à la tête de la RDC. Topin Kabongo fait nommer ses deux frères, M. Jean-Claude Kabongo et M. Badibanga Kabongo, respectivement conseiller spécial en matière d'investissement et conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté. M. Vidier Dzimanga est un autre louba de l'entourage bruxellois de Félix Dzilombo, connu pour la contrebande, falsification et contrefaçon, et nommé conseiller spécial en charge des questions stratégiques, avec sa cousine, Madame Bestine Kazadi nommée conseiller spécial en matière de coopération et d'intégration régionale. La liste est loin de s'arrêter là. Félix Dzilombo nomme son oncle, connu sous le nom d'Abeteo Dzilomba, comme conseiller principal au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses. Ses cousins Jean-Paul Moulamba, Paul Mundela, Gilbert Mundela Dzimanga, de triste mémoire, et Michel Moulamba, vont occuper les postes d'assistant logistique, d'assistant personnel. Revenons sur Gilbert Mundela Dzimanga, décédé mystérieusement en janvier 2020 à Nairobi, au Kenya, pendant qu'il était en mission officielle de son patron. Les manifestes de l'aéroport de Nairobi révèlent que depuis mars 2019, M. Gilbert faisait de navettes chaque week-end en jet privé en train Gili et Jomo Kenyatta avec des malles pleins de devises étrangers pour le déposer dans les comptes ouverts à Nairobi par le nouveau homme fort de la RDC, en complicité avec les autorités kenyanes, qui se réclament être parmi les parrains du pouvoir de Félix. Dans le milieu d'affaires et politique, on raconte qu'avec la mort suspecte de Gilbert, le président congolais a perdu des millions de dollars dissipés dans des comptes, dont Gilbert seul connaissait le secret et était le seul légalement à avoir accès. On raconte même que sa mort est liée à cette volonté de soustraire Félix à accéder son butin caché au Kenya. Et depuis, le président de la RDC n'a plus de bonnes relations personnelles avec les autorités kenyanes. Revenons à notre chronique du tribalisme à la tête de la RDC. D'autres proches loupas de l'ethnie du président congolais occupent des postes tout autant stratégiques que lucratifs. Alexandre Kayebé sera nommé conseiller spécial en matière d'infrastructure. Roger Kamba va laisser sa pratique médicale en pédiatrie au Canada pour devenir conseiller spécial en charge de couverture des maladies universelles. Monsieur Marcel Kalobidzi Mankanda deviendra conseiller principal au Collège des relations avec les institutions, services et organismes publics. Le sulfureux Marcelin Bilomba est nommé conseiller principal au Collège économie et finances. Le cousin de Félix Ambroise Gajambou Mokinei est porté à la tête du déconseiller en charge de planification, agriculture, pêche et élevage. Le collège infrastructure sera confié à David Mukeba Kalangé. Madame Kalilouda prendra le collège urbanisme et environnement. Le président congolais ne s'arrête pas là. Décidément, il veut donner une santé financière à sa famille biologique aux dépens des finances de la République. Il fait de Patrick Poyilu Abeya et de Nicolas Kazadi ses ambassadeurs itinérants. Il va chercher son gourou Yazuki Tanguay et fait de lui haut représentant et envoyé spécial et place José Casadimboui comme un de ses représentants personnels, alors que Rémi Kankou devient son envoyé spécial, M. Alain Tatibilolo son intendant, M. Jacques Ilonga Mouila, décédé, Clarisse Kankou, Gabin Kalambayi Kapena, M. Francis Kayebé et son cousin Taylor Lubanga deviennent tous ses chargés des missions. Ses cousines Clémentine Zibola et Mme Bibiche Kabegele deviennent respectivement secrétaires administratifs et chargés des relations publiques. Sans oublier Jean-Claude Bucassa nommé assistant du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Freddy Kangoudia, chef du protocole adjoint, Abraham Levakabwanga, directeur de la presse présidentielle, François Miamba, coordonnateur national du conseil présidentiel de veille stratégique, son frère Claude Tizekli, coach sportif personnel du chef de l'État, son oncle, Monseigneur Mulomba, décédé, chef de la maison civile du président. La liste n'est pas exhaustive, car il suffit de gratter la composition des cabinets de chaque conseiller cité ci-dessus pour constater que la quasi-totalité de ces cabinets sont composés des membres de famille de ces conseillers, tous louba, comme le chef de l'État congolais, Antoine Félix Dzilombo. Ni le parti politique de ce président, ni les ministres qu'il a placés au sein du gouvernement de la coalition ne font la différence. L'épisode suivant de cette enquête se concentrera sur la stratégie de bouc émissaire mise en place par ce président pour rejeter l'accusation du tribalisme sur ses adversaires et opposants politiques, afin de cacher ses propres forfaits. Alors bandeko bomoni na yebisino ke baluba baza batribaliste te. Baluba baza batribaliste te. Toyoki kuna bakombo kaka bakayembe, bakabongo, bamoboyayi, bachilombo, bamukendi, bakombo biso toyoki eza yango wana. Bo bandela kango bomona kisa yango wana. Mais baza batribaliste te, hein? Baza batribaliste te. Mais bakombo biso zo kaka yango wana. Donc pour le moment, ba o bazo yiba kuna ko yiba na ko yiba eza ka bango. Eza ma ami bandeko na ngai. Alors ndena yebisino bandeko
nalingai kotia biloko te mais natia yango parce que natia yango mpona nini mpona tala ndenge nini ba minute ekosala mpona moni ba minute toujours boyebi ke nasukaka na ba 30 31 alors voilà. C'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et vous revenez sur sur vos propres engagements. Mais moi je me pose la question si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Bandeko, il y a le biso que ça s'engager. Voilà. Biso to sala nyonso bandeko nanga po muto yoko oyo. Muto yo tozo sala tout akende mi bandeko nanga quel que soit alliance basali, hein? Akokende. Quel que soit alliance ya sali ndeko akokende. Bon siko balobi nanga pourquoi yo tchaka biloko kala? Oh, mais eza ba pareil nanga. Hein? Eza ba pareil nanga na ko tcha kala même en 1920 na ko tchango mais ça n'a pas problème te. Hein? Même en 1920 ko na ko tcha nga ngo, eza un problème te. Problème eza wapi? Oh. La vérité. Félix n'a jamais été élu. Félix n'a jamais été élu. Chadar, il avait battu. Na okene na musika te banane, je parle que des deux candidats. Candidat na biso o biso totie président de la République, na o totiaki candidat président de la République. Na okota na COP baninga mususu te. Je reste na COP na biso FCC. Donc Chadar il avait battu Félix dans l'élection. Avait battu Félix. C'est quoi comme président de l'époque? Félix était quand même deuxième bord na biso, candidat na biso FCC. Candidat bis. Candidat na biso bis. Mais Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS quand même. Candidat na biso bis. Candidat na biso FCC bis. Chadar bon, Chadar moi bitumbego bima, moi guerre, moi désordre. Félix. Donc Chadar il avait plus de voix que Félix. Plus de voix que Félix. Et Fayou l'avait. Non mais yo te ba résultat yebisa biso na la tika na COP na biso FCC yebisa biso yo to na biso FCC cash pour FCC cash ya COP na biso FCC cash Kabila mutasala yango FCC cash Kabila mutasala yango. Si je comprends bien, Chadar a légalisé Félix na bavoie. Donc Kabila contrôlait la CENI. C'est Kabila qui a ordonné à Nanga de publier Félix alors. Na COP na CENI la COP à l'État congolais. Na la zotikala va jusqu'au bout de ta logique. Chadari a été élu plus que Félix. Kabila a décidé à comme ça Félix président de la République. C'est un syllogisme correct. Donc Kabila pouvait dire à Nanga proclamer Félix parce que c'est Nanga qui a proclamé Félix. Sokyo Lingi pour organiser une mission Moussoussou où on va parler de l'État congolais. Wana tolo basiko mamuli kaka la kata l'État congolais. Mais mission où eza poto lo mambo FCC cash. Donc na otika la o etali FCC cash. Na zo betali solo ya mukonzi ya FCC cash. Pour FCC cash. Coalition FCC cash. Et à la mukonzi moko Joseph Kabila Kabangi. C'est lui le chef de la majorité. Le président de la République est le chef de l'institution ou l'institution chef de l'État. Donc Félix a l'étiquette, tu vas la raison alors. C'est Kabila qui décide, c'est lui le chef de la majorité. Attends les États-Unis. Trump appartient à un parti, non? Les partis républicains. Trump a mon compte à parti républicain. Est-ce que Trump a mon compte à parti républicain? Parti républicain, ça va continuer en route. Et puis ma compte à parti républicain, peut décider aux États-Unis. Babengi pe Trump otambola atamboli pendenge wa Kabila ba benga Félix otambola obenga epe ayeboe otambola a installé en open de Kabila quoi chef na FCC cash. C'est grave ce que tu viens de dire. C'est le patron du FCC cash, les regroupements politiques. Donc Kabila c'est le créateur, Félix c'est la créature. Muta a créé COP wana Kabila, muta créé yango, a créé FCC cash. Muta organiser tout organiser musika, muta créé cash. Mouton a créé cash Joseph Kabila Kabange a baigné al bio massa longwana ba 21 no game musika te yabo
Zana mutunanga obodi koto. Masani na Kenya, yambelanga bato. Baepe boe bon, j'ai betami. FC cash botami. FCC Koto, cash Koto, baeko sangana FCC cash. Créateur, Moutakolo, Masolo, Nyon sur FCC cash, c'est Joseph Kabila Kabange. Donc Moutakolo, ça Félix, président de la République, Joseph Kabila Kabange. Kabila Mouta créé cash. Félix a eu candidat cash. Kabila créateur à cash. Sa cash à bord, Moussou sur la Libandate. Cash à bord, il y a Kabila. Félix a créé la Mouka. Ba Félix, ba Kamere, ba Muzitu, ba Fayulu, ba Katumbi, ba créé la Mouka. Ba Monseigneur Mosengo, Cardinal Mosengo, ba Mundelo Nani, ba Georges Kobos, ba Georges Soros, bango ba créé la Mouka. Ba docteur Mukweni, ba créé la Mouka. Félix, ba tika lo créé Kachité. Cash a création à Kabila Joseph Kabange. Mouta créé Cash. Bana mai bolongwa kuna. Botika mindele wana basala na ba nègre d'intérieur basama na bango bino boya quand nationaliste yango. Boza pouvoir ya. Na okreba te, bo créé bo. Bo créé plan na bino boya to sangana biso bo créé bo. Ba créé bo. Initiateur ya Cash. Donc on a senti que Chadar et ça moi makelele bon abimi si deuxième. Voilà. Plan B. Est-ce que vous êtes na biloko loboyo mukuna na raison tant que ça il faut finalement boy ça biso di loana FCC caché. Mukuna okota lola te. Si on bâtit sur l'histoire politique d'un pays, la France a bâti sa constitution de la 5e République par rapport à l'histoire récente de la France. Le Congo, notre constitution, le législateur a tenu compte de ce qui s'est passé en 1960 entre Lumumba et Kasavubu. Le législateur en a tenu compte. C'est pour cela que vous allez voir dans la Constitution, il y a des conditionnalités pour dissoudre. Et surtout, le président n'a pas la décision de dissoudre. La Constitution dit que le président prononce la dissolution. Non, c'est parce que la Constitution dit. On peut lire. L'article 148. L'article 148. La Constitution dit que le président peut dissoudre non. En cas de crise. Prononce. C'est ce que la Constitution dit. On prend la Constitution. Allez aux articles 148. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution. Le français est clair, il parle de prononcer. Et on met des conditionnalités. Les conditionnalités qui sont mises ici, Ezake, sauf qui Premier ministre a boyi, le président ne peut pas prononcer la dissolution. D'ailleurs, celui qui constate la crise, ce n'est plus le président de la République. Par rapport à la crise de 1960, les législateurs à l'Ingaïté, Tobandela sous crise Zouana, en 2006. Donc, celui qui constate la crise, c'est le Premier ministre. Lorsqu'il perd la majorité au Parlement, lorsqu'il ne peut plus gouverner parce qu'il y a un blocage au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là où il demande au président que je ne peux plus gouverner. Le président a deux solutions. Soit il demande à la majorité parlementaire de lui proposer un autre Premier ministre avec qui il sera en osmose avec le Parlement, soit il dissout le Parlement pour aller chercher une autre majorité. Mais le président ne peut pas dormir parce que le président de l'Assemblée nationale a fini à guiller, Baswani, après la mouille, la tongue à j'ai dissous l'Assemblée nationale. Non, parce que coordonnateur, il y a FCC, coordonnateur à Cash, Mayokanité, j'ai dissous l'Assemblée nationale. Ou parce que a signé ordonnance Moko qui ne respecte pas la Constitution. Bandeko, qu'est-ce que les Balouba ne comprennent pas? Mais papa, c'est clair, hein? Sur le niveau papa, Oyo, c'est clair, c'est net. Le président propose. Le président propose. Mais Balouba, on va faire droit. Parce que Bélan va faire droit. Parce qu'on comprend rien. Azul ba clair hein mais bino zo blanga pourquoi on lakisa kango mais ngana lakisa kango pona taula chaka le musuba tu musuba mona kate hein taula chaka kango le musuba tu musuba mona ngi ba kango ti yango na zongi sakango le nyonso po batu o ba mona kate ba mona siko na zongi sengo pona na bana osala ba vidéo ya 30 minutes 33 siko na zana droit ko sala 1 heure. Donc le gars on s'en a droit à ça 1 heure na que le gars ma vidéo oya kala oyo chilo mbazo lo makamone banda kotaka na ko zwango siko to na ko chila ngo awa
Nandinga basala ba course na bango, nandinga zoka 15%, nandinga zaki les chèques na kotia yango. Yoko pekisanga été parce que c'est un état de droit. Un état de droit égale la liberté d'expression. Voilà, c'est ça. Donc yo tikanga neti lobby na banda ko chano makamanzambe na expliquer bato nzambe makamebele. Soki na silisi pona aussi ça te na continuer na ko zonga lisusu pona expliquer peuple que te Nani Chilombo, c'était traître, un voleur de voix. Voilà. Alors, si on a le bandé, on a droit à le bananga ite ko. Pourquoi yo zolo babo ite? Tikangana loba. Ngamo na zomo na pasi na koloba. Isa yote? Na koluka nyonso oya Chilombo. Ozobina me motema mabe, ozobina oya zolo banini to kana nuye bandeko sikana formule C1 Félix akomi makambo lokuta et pas le but à ça que là sur ba bengi secondaire bake kotala asala yango kuna te et sika akomi à ça que là sur était lo ba bengi supérieur na mikili ya poto epa banoko batakwa Kabila na dongolo miso na bango bake batali bamoni yango te balobi yango ezali faux témoignage okosi tala moto bino bolingi te biso to suka eto pese maboko moto oyo Kabila sa zui akangi ya minyololo wana poto kufa biso nyonso sika toko lo basoko ezali ya solo te babimisani diploma na ye balo batanga wapi balo bayango bakolo batebe kofinga ye akomi makambo ya lokuta o etali diploma na ye sika bakangi bandeko est-ce que ye tango zoloba est-ce que zanga tango ye azako loba est-ce que zanga yi alobi bien Bola muka Kabila kangi bino kati. Bola muka ko? Soki totali bien na Congo. Bato batanga mingi baza balubata. Na tango oyo kamwa nyama. Éducation. Na kofinga. Éducation na binoti. Kamutu kasokoli maite. Éducation na bino. Atako na vidéo komona kaza salite. Merci. Kolumba. Kamutu solo. Kantu kamanyano baluba bazali mais toujours kaka kamutwane bocheye na muluba est-ce kamutwane ka kotelem kamutwa solo kamutu tina ba video kasoko mwana kasokolite kameli jamba kamutu muluba vantar bandeko na bandi boyebi muso yo ndenge sukela ye aza mutu moko azo souffrir na kati ya kini kuna aza na eloko akolia te voilà na bandi boyokinga aza na eloko akolia te aza kosouffrir akendaki mbangu croyant ke akokuta kuna makambo malonga akanisaki ke Chilombo aza mokonzi nzoka nde Chilombo azali mokonzi te akokuta kuna rien ne va moyen persala ezate voilà do bandeko na ngai nazo kotika bino to kana oyo et c'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. Merci beaucoup. C'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. Lamuka a été financé dans son ensemble par les partenaires extérieurs. Voilà. Alors bandeko oyo bouti boyo komona moi flash yo na kotiela bidango prochainement. C'est vrai que ti dimanche na zap penza saturé na bandi so na tiango avant dimanche je ne pense pas na kotia yango na bandi lundi semaine okuna kama flash yo bino boyoki parce que na moni muluba moko commenter on ndenge moko osakana te et bona ola sebino pe nani faux pasteur mukendi ya muluba oya finga ka fayulu bon mona makamuna ye ndenge ekendeli en tout cas bande ko souci nange zalaki
na vérifier soki ekosala iner. Alors namoni natikali oui voilà iner ekoki. Merci beaucoup na komi na assurance munene ke sikoso ngosala vidéo po na zupe ba kolela na bino mingi otiki biso na posa ekatani esali boy malgré boza maboko makasi na senga bino soutien ba mosusu ba prometa inga le 4 le 5 tikuna ti siko nazo zela eya nanu yete menaza sirke ekoya vraiment nzambe pambola bino à la prochaine occasion. Merci.